papa Etienne Tshisekedi Mobutu anyonga kabango atiaka mécanisme bakufa complètement. Papa Tshisekedi azwaka mayele na ligisi ko makambo etali crash oyo akokota na kati ya liziba a traverser akomi na ngambu akozwa 5 millions de dollars ko banda lelo lokolo to balani kaka na famille to kendeki communauté po e compliqué biso ngai na kobenga na ete limbango mbango na kolala isu na mbeto moko te na ye na kolia na ye te bana na ye nyonso responsabilité na pesa ki confiance ezali susu te na récupérer makambo na ngai tika ete nazala na mwasi oyo abali te oyo ayebi bolingo mosusu ngambu te na vivre akana ye pembeni mokolo kokoka tokoka bwana na oyo mais tango Saul arataka David Samuel David akomaka mayele RDC a en coopération militaire avec les États-Unis. Mokonzi mboka tire va dividende Zamba pambola yo. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae sango ya agence de fret, yaba professionnel. Yango oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Bande Konangai, vous savez qui kozela bolanda, quelle sera la réaction ya Kadiombo TV na likambo etali crash. Na lingina ibsabino boye. Nakosenga na diaspora, nakosenga na nationaux à Kinshasa, à Lubumbashi, partout en RDC. Nakosenga na batu nyonso bakozala bishika bazali tango na lobaka makambo. Bozala ka presete ya kozango likolo pour que okomelanga yo finganga yo za zoba omoni bwana boye. Parce que toza kolakisa mingi que nous sommes émotionnels. Nous avons des réactions épidermiques. Biso ba congolais. Biso yo sauté. Mais 90% toza ndenge wana. Tozo attente ya kozala na tranquillité, ya kokende malembe pona ko analyser koyeba mais Kadiombo lobi boye. Ole na finga mbangu. Na yoka lisusu parce que au mona emballage eza kolakisa yo que makambo nazolo beza rouge alors que nazo senga yo que atako otali rouge kota na kati du blanc yana mais biso eza kaka kofinga muto eza ka pressé na biso to sala ka réaction mbangu tozo ba conséquence te na pesa lisese oyo bokota la kati oyebi
mwasi na mobali moko baswanaki. Tango baswani par le coup ya choc bakabwani nanu. En droit tolobaka bato balingi ba divorcer tomemaka bango na chambre de conciliation parce que nous pensons que bato wana mwasi to mobali bakozala na sous le coup de l'émotion balobi to divorcer to pesa bango to zwa tamulai po to koka koyeba soki ya solo baboyani na mozindo eyaki kosala ke ndeko na biso moko azwaki mbongo alobi ere ya kobala yango oyo nasala foyer na ngai nakende liboso alekisi biso ayoki kaka masolo ke mwasi kitoko oyo epai songolo autaki kodivorce donc aza libre abali ye makuti mwasi na bana tango babandi kovivre esika moko akonsidere bana wana lokola bana na ye apesi bango na baresponsabilité ya bozio oye azalaki na yango. Il les a aimés sincèrement. Nzokande makambo nyonso ya bolingo na bango elekaka wana oyo nyonso sololaka na bana wana na kati ya ndako ezali na quelque bana lokola bazalaki 8 bakendaka koyebisa papa na bango ya solo oyo amema bango na mokili ke awa likambo eza boye awa eza boye awa eza boye. Secret lisusu ya kati ya libala wana ezalaki lisusu te. Nde mobali wana abandi koyoka jalousie parce que bayebisi ndenge ba embrasaka mwasi alingaki boye na boye. Un jour akezela zandu amoni mwasi na yoyo alobaki toboyani alobi yo boni kozala presse ya kotika ngai kobala mobali wana. Kasi yo lobaki ke oboyi ngai kutu nazalaki na bolingo na yo nde presse na yaki mobali lobaki oboyi ngai. Babandi kokutana mwasi aye komona ke awa na sina kei na sali libala bapesi mbongo epa baboti na ngai mesikawa mobali na nga papa ya bana tokomo kokutana na kinchweki bolingo ye kobota. Un jour mobali aye kozwa siko mwasi na ye siko ya bali mwasi divorcé bakena manifestation pe déjà na bango salaki pe déjà lobi lelo oyo liziba ngando yango oyo akokota na kati ya liziba a traverser akomi na ngambu akozwa 5 millions de dollars. Mais soki na kokatisa mai yo mobali okufi mwasi na yo akozwa 2 millions de dollars. Azala atabobalane te me oyo ye na yawo lokola mwasi nde akozwa 2 millions de dollars. Mwasi oyo divorcé abalaki sika bolingo ya mobali na akana ye kozonga epi alobi mbongo ebele boye jamais na vie na nga nazwa yango abandi kosala bakalikili na mutu na ye ke akoki komema bana na poto batanga bakoma batu minene après tout oyo abalinga sika na boti na yete tango mobali afandi pembeni ya liziba za kotala alobi jamais bangando na kati na kota na kobika asutuka asha koti na mai me akei lokola nzambe alingaki mwana mobali oyo. Mobali a traversé liziba komi na ngambo batu mabeti maboko PDG lobi mbongo oyo nazopesa za ya yo moko oza elombe mobali nakanisaki okokufa kaka tango kotaki na mai lokolo traversé 5 millions za ya yo. Mobali atuni mokonzi ngana zaki na posa kokota na mai yote nani atindiki ngai na kota na mai na sina traverse ya solo po nzambe alingi ngai melingi na yeba nani atindiki ngai na kota na mai.
Qui m'a poussé dans le dos? Mokonzi alobi, mais oui, c'est ton épouse oyo yaki na yawa. Et c'est comme ça qui ignore bino ngaza la kité nde atindiki na mai. Mais obikite, c'est l'essentiel, non? Ah oui, c'est l'essentiel. Mayele ya mwasi ezalaki miyo ya yokaki. Azua, azonga na bolingo na ya kala. Basala libala elongo, baboko na bana na bango. Po bazalaki esika bautaki na quartier, bayebi ndenge bakolaki, babalalaki, basali bolingo nango baboti bana, muke trouble, bakabwani na kidiba, ayeko bala oyo mobali ya bolingo, alingi na bana na kasi motema na ezalaki kaka na bolingo akala. Delisese ya crash avion. Mais na kati lisese oyo mobali wana alobi mwasi oyo lokola rate ngai mpo na mbongo oyo lobi soki marché mosusu ya makasi eye akosakrifie ngai kobanda lelo lokola tobalani kaka na famille tokendeki communauté mpo ekomplike biso ngai nakobenga na ye te limbango mbango nakolala esu na mbetu moko te na ye nakolia na ye te bana na ye nyonso responsabilité na pesaki confiance ezali susu te na récupérer makambo na ngai tika ete nazala na mwasi oyo abali te oyo ayebi bolingo mosusu ngambu te na vivraka na ye pembeni mokolo ekokoka tokoka bwana na oyo me sécurité na ngai yango oyo ata mai nakomela na kati ya ndako oyo lisese yango wana bandeko na ngai bozongisa siko politique ya likambo oyo na kati. Grosso modo, est-ce qu'il n'est pas temps pour le président Félix à longola siko confiance selon qu'il est chrétien? Est-ce qu'il n'est pas temps à longola motema mawa à punir oyo nyonso faute punissez directement? Parce que na kanisa ki toganga na vidéo na biso moko kala que démocratie oyo azako pesa et comme melaye problème. Confiance azako pesa et comme melaye problème. Atako toyebite soki babetaki yango masasi avion. Soki babetaki te, c'est-à-dire ba sabotaki yango esike za uta. Pona nini? Parce que avion wana ezalaki na mwana ya bolingo akala nde a protejaka yango nde ayebi secret avion wana. Est-ce que mwana oyo asololaka te na papa na ya kala? Point d'interrogation lycée César wana. Est-ce que mokonzi akoki kotala pembeni na ye te atala? Est-ce que bato ya sécurité na nga na nzana bango baza ya libala ya kala to nazwi bango nga moko bazala ya libala na ngai na mwasi na ngai ya bota te? Boko tala bandako bosala débat esengo ezali ebele mpe nzambe na nguya abateli mokonzi. Mais tango Saul arataka David, Saul akomaka mayele, David akomaka mayele. Tango ba juif barataka bango ko éliminer bango nyonso tout, ba juif bakomaka mayele. Bayebaka déjà que ndenge tozawa Papa Etienne Tshisekedi Mobutu nyongaka bango atiaka mécanisme bakufa complètement. Papa Tshisekedi azwaka mayele azalaki loboko na mama Marthe bamata bazami bale bakita bazami bale parce que bakonjebele bazalaki kotindela bango batu esika batiaki confiance batu wana nde basilisaka bango. Ete ya biso Congolais, bon retenir une chose. Soko mokonzi akufaka na eloko wana
la muka ko revete mutu moko te kati na bino lingaki azala président de la République faux. Mobali akala lingaki a récupérer mwasi na ye. Congolais, nous sommes le seul peuple oyo ainaka ndeko na ye pamba oyo akokoloba biso nyonso tuto zanga. Le seul. Lisese kaka wana ekokina loba ebele te pona koko bebisa sucre nango na koyo ko bebisa compréhension na yango. En attendant tope satana mokonzi ya mboka apema a raisonner tango akoya koloba oyo nyonso tozo meka meka ekosila po tokoyeba vérité epa na ye. Mais soki orate lion lisasi ya kimi oyebisika kete lion ye akoya korate yo te. Eza ndenge wana Mike Tyson tango azalaki kobokola fauve na lupango na ye aza kosakana na kobenga ngongo soki nkosi aza mwana muke tango abandaki kokola nkosi azalaki sikoyo na mayele alia Tyson. Or Tyson azalaki koleisa nkosi bien koprotege ye. L'état américain a dit kozwa nkosi alobi tu as du danger ici. Parce que dans la cité Tyson kuna en Amérique, RDC a en coopération militaire avec les États-Unis. Mokonzi mboka tirer va dividende zamba pambola yo. Mais regret za moko. Ba église chrétienne ya réveil. Catholique a la marche contre 15 millions, mais à la marche c'était pour la gratuité, pour féliciter, rien. Bambongo nyoso bayiba na République okala asale lango marche te la marche parce que bokonjeza na maboko ya Félix oyo bango baboyaki pour ba soutenir Fayoul. Le combat n'est pas fini. Fayoul a dit bientôt il sera une personne non grata. Bozango mo pambate. Likitao basalaka. Bayibi sika bazome mayango. Église chrétienne tango bokendeki na stade. Bogangaki. Na monaki matu. Ko sote amene au nom de Jésus. Bapesi mboka wana maboko ya Jésus. Nzambe apesaka biso promesse. Mais biso nde tifo kokisa. Na kanisa ki dimanche eleki ba chrétien ya église ya réveil oyo ba s'appropria président de la République balingaki ba bima na nzela balobi culte ya lelo toza na nzela pona ko soutenir mokonzi ko ganga pa ya nkolo koloba ke ya biso ko kufa te pe ko kebisa banguna ke soki akufi omoni ebele toza na nzela nde boye tokobima bokozo esika te ba fanda na ba église na bango comme d'habitude bazuma bonza bake balali principe na bango ezali oya bali mama de papa. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango y agence de prêtres, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires y a Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, y a immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Fan ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.